Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Congo en marche sur Erotech TV. Mbote Monamboka, Maître Churamboma, le champion des champions. Honorable Jean-Paul, honorable, le président fondateur d'Erotech. Alors, Bandeko Malandi, Tozana Oesika, Nenge, Ezala toujours Momesanu, tous les dimanches, Tokutana, place pour la Rolobela. Oetalimboka, na moi lelo boyebi très bien que actualité est dominée par le retour de monsieur Jean-Pierre Mbemba Tokolobela on a mona mboka maître Churamboma toyebete gouvernement kala mingi te boyoki ngo bipai na bipai mais biso toyoki ngo siko na bisika sûr que gouvernement donc masolo siko eza carré entre FCC na cash donc maramuzo qui ndefuma na ndenge ya kitoko donc à la minute peut-être d'ici la semaine prochaine fin la semaine prochaine tozali na gouvernement mais gouvernement ezali composé na 65 ministres tokopé ça vraiment ba détail il y a composition tokolobela journée nationale aussi hein, d'action de grâce puisque tu as vu très bien que moment où toujours tourner émission Oyo il est 16h50 à Paris. Donc, messe, non, ils ont mesté. Action de grâce. Action de grâce, ils ont prière d'action de grâce. Ils ont na kata Kinshasa, na kata stade de martyr, bah, auto que maman Marthe a auto Kota, donc, Nancy Simane, président de la République à Kota. Oh. Oui. Ah, bah, il Sambe. Bah, il Sambe. Ah, président de la République chrétien. Asa chrétien, ben partout à l'école, on a été à Foucault toujours. Tout le monde a moi, papa, banda to vanda, tout le monde a président de la République. Alors, Bandeko Balandi, Toyebi était bon, Totindaki Léopard, na match, bon, binomo bebika, que héritage, au président Fachi, Atikal Kozwa, bon, il fallait qu'il n'anou, à côté, bon, c'est comme Makanisinae, bien. Tokolobelango, le Kambouya 2-0, 2 buts à 0, bon, pourquoi et comment. Et puis, Tokolobela Lissousou, 100 jours, il y a social dans Kata Kinshasa. Toyebaki 100 jours, il y a Vanzela, mais 100 jours, il y a social les Olia. Donc, Ndeko Balandi, Nagasi, na Kinshasa, pour que na poto, Bolobandeka, Boloba, diaspora, non, Loba, parce que vous l'air bien, mais na Kinshasa, beaucoup il y a désordre, Ndenge Yoka son à Lobaka, il y a Lobaka 100. Beaucoup il y a désordre na Kinshasa. Donc, Bandeko, et puis divers Moussou, donc Bakisa Mbangu, pour la ça peut Bandeko, Moussou Mbote, Bandeko, Balanda Biso, Oyo Baza Fidelia, na Erotech TV, tous allez vraiment ensemble pour développer news, il y a Mboka Nabiso, Tokolobela P, donc réception Oyo, l'ancien président, monsieur. Joseph Kabila, l'homme du passé, bon, Denka Bolobaka, que Ayambaki bata mayele bata boanya nyoso bayambaki bango na kingagati toeba ezai pona tina nini. Alors merci beaucoup pour votre attention et surtout d'avoir renouvelé votre confiance en Erotech TV. Pour continuer à liker, pour continuer à s'abonner, pour s'abonner pour la première fois, pour s'abonner massivement puisque information il y a solo crédible, vérifié et ça awa. Voilà. Ndeko donc ils ont toujours essayé ndeko pour tous en avoir ici pour danger. Vraiment. Et puis les Congolais nous sommes de partout surtout les sportifs. Comme s'abonner déjà awa monde entier batala to lobini tozo lobani pour na bango. En tout cas ils ont essayé pour surtout pour la retour on ça bien plus avec son courage. Même si ils ont critique tant que ma fille a raté donc on est d'accord avec eux. Alors Bandeko Balandi to uti kolanda il y a pas très longtemps retour il y a Jean-Pierre Bemba Gombo Azongi Toyoki Bandeko Bazoyemba Tozelaki Bemba Aya Apesa Biso Minduki Toboma Kabila na Tshisekedi. Alors Masolongo ezandengeni donc Jean-Pierre Bemba Azongi na Kinshasa bona bitumba ou bien aye pour l'opposition. Merci mingi na bandeko nanga bazolanda de partout oyo maître Churamboma la voix et la bouche autorisée à sportif nyo surtout bazana monde entier. Je crois même bazongi po ya ko sala opposition nenge batnyo so bazaba opposant. Prévané c'est non événement. Mbemba yewana qu'est-ce qui se fait? Asaline ya makasi. Il a fait quoi de spécial? Ah il est normal hein. Aïe a continué l'aéroport, a continué de connaître Moutéa Mabé Azawana, Azo Zelaï, Bavaï na Bango, Sololi et Sili, Asimin Zela Kena Sainte-Thérèse.
bato bazolanda meeting wana li bakongolo bakolanda biso na émission elopolo yoto zolo ba mikolo yo sa meeting ba ko dimanche busu bokomela biso alobi nini omona rien de concret te me baba ki soulèvement ozala soki salami lelo te ozala le 30 lokuta ni lelo ni le 30 bazana force sur ça la soulèvement te nazolo ba likambo med fois les gens ne comprennent faut pas la mayele pona ko ça la soulèvement il faut ba congolais nyonso de partout tous à la commun accord et ko salama yo ko soulever batabandundu est-ce que ba lo ba sepeli yo ko soulever baluba est-ce que bangala ba sepeli et puis nana ko soulever bat il faut tous à ce qu'on a premier soulèvement nana ko la leader naturel ko soulever bat Jean-Pierre Bemba papa makambo Jean-Pierre Bemba ça makambo ya ko soulever nango bat lelo il a soulevé bat bon on a 2006 pour aller à se soulever donc ça déjà mutumo incohérent Martin Fayulu pareil et nani bango yo suwana do mutazana o azana force ya ko telemisa bato ba se soulever ça ka président Félix Tshisekedi. Alors bandeko bon to tare mingite bon ndenga to talisa et là ma solo ils ont betama donc ezaki non événement ba tukutu ba ezaki poignée de personnes par là donc voilà c'est le moment c'est le moment et comment nango déjà Bemba musique to zakana to oui to zana Bemba la musique et comment nango musique te au moment côté au Fayulu musique bazo bina nande ko musique donc to zana moi plein na ye munani mbwisa na musi musique o musuzu musique tu musique ako ya ta ça longwe papa et à longwe ta baki à suspendre participation à barre c'est une façon déjà ko lobaki na longwe il s'est retiré pourquoi na sepeli na franchise ya mbwisa na musa alobi ba phrase oyo Félix il est honnête il est correct à trahir baningate mais par contre nous tu es beloni to salaki na Genève et ceux qui vont continuer na lobama mbwe le na Genève oyoki a surtout azoki bisaka faulu keba na vérité désir parce que biso to pesa mbongo na ba média international pour to ba yo zwaki wapi yo ko se sika IDPS eza majoritaire batuni batabi mais base IDPS eza parti pour pas il a travaillé pendant 40 à 50 ans est-ce que Décidé. Et ça pas mina 2 ans 3 ans ça moana. Non même écoute parti à Vital Kamerhe qui décidé na Kikimukolo. Bon sans compter ba parti ça makase ko voter za IDPS yango mbi salon sabi à cette terre atika to ko ba complot ko sale sonia ko zanga place à Kotambola. J'ai aimé na moni mutu seigneur de guerre 12 ans ya rébellion Akima. Kabila biso na zure na kato mutu Akima le roi moni mutu et puis nazo et puis eza prophétie mais eza parole la connaissance mbisa na mwisa ko sala Jean-Pierre Bemba ko sala au moni bango nyoso to na lamuka bokanga date ya lelo bakosala na Félix bakosala na Félix na tio en défi et bon so na lamuka botia et ne kokufa na ngonyo so se kufaki oye na yebisa ke na émission na yo donc ndenge Jean-Pierre Bemba yana aye ko sala asa sune loko te papa kweya akoma ko somba lipa yemo na bisela bimaka somba lipa do ne baza wana ba yepo basala c'est ça que nous voulons et puis bana na tchebino congolais nyoso en défi o alandaka ngai maître Chura Mboma to pesi bino kaka 6 mois une année baton so ba osana gouvernement ba ko faire partie na likamana et ko tikela batu sone baton so ba fingaka baton so ba sala makabuzo baton zela bango dans 6 mois dans une année au moins ne mukile kozongo. Alors bande balandi tolanda ki na bokebi semaine oyo mobimba donc ba nouvelle ezaki bele mais auto tanye bino na sommaire na monsieur ezali o et domina qui vraiment actualité ezaki peut dominer na gouvernement puisque vraiment tant que tous la gouvernement ils ont toujours problème pour la Congolais puisque misal les salamate tout est bloqué mbongo ils ont bimaté puisque il paraît que kin pour mon $1 ils a pas si en écono partout et ça la bon ils a plein d'argent gouvernement nyo suza kana mbongo que l'argent facile nengwate c'est là où la mafia zali ba blanchissement d'argent yali pour na gouvernement pas à la calme Belgique c'est là qui plus de une année ou 2 ans sans gouvernement bon et bouger cette institution mon côté de toute façon Belgique les a pays organisé non mais biso dans na fulu ou bien zamboka ya zabolo on dirait ba Congo zamboka zabolo tumba Zamba yebi kaka Belgique yebi Congo te donc ezaki loko moko oyo ngana zo sepa na direct ya président de la République mais c'est Vital Kamerhe Wakani King na président Félix Tshisekedi ils ont fait un eloko basala ki wana centralisation basali wana sans gouvernement mais toujours marché bon biloko monsieur Salami pour nani kasi pas on va travailler et puis les gouvernements wana moi ngana sepa na ngo faut faire zalande boy base na bango calme gouvernement salama et puis balobaki na biso que tozana ba poste régalien te to ko sala gouvernement te mais bato bazola nanga ba maman ba papa ou bazalaka partout na monde entier les autres tous les postes régaliens voilà défense Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République au bout kanisa soi-disant élu bomoni défense finance intérieur na
Nini souci il y a 5 ou 6 boy. Non, ils ont 5. 5. Ils ont finance, intérieur, budget, justice, affaires étrangères. Donc diplomatie, oui. Oui. Et puis justice. Non, justice déjà. Bon, voilà. Et donc, Bandeko Balandi. Donc, poste wana nyonso, lelo oyo, ils ont beaucoup Félix Tshisekedi. Le président. Papa, obingezo eloko sekisi ngai. Bato su bazakolo bazako finga Félix Tshisekedi. Bato su bazakolo mabe ya Félix Tshisekedi. Mais eloko bakomo koma tondolo. Nous comment na sepona ni. Parce que ba telemaki yo oza nommé yo komona lelo to komona malembe Kabila komo longola masque na ye malembe Kabila komo ke na ye. Mais bato ba yebotanga si nta compagnie Kabila komo ke na ye. Azali banda. Asa déjà libanda ya masolo kuta lingiri suma kamote po porte ya la est déjà ouvert pour na ye. Il a laissé tout à libérer, papa. Mais à libérer, tout le monde y a quand même bateau ou toujours quand ça va savant il y a FCC à Yambaï va pas na bateau aussi quand même mais mutwana ya tangate mais bateau azo yambana ba leke musika na maele honorable on makabla linga ko yango yo ko imaginer na moni mutu lokola obemi nako na raya classe na ye arimova papa na obi ke Kabila zo manye bino tina lelo o ya zane sous président de la République té a tchabino na mulongo lokola ban école primaire. Bozo yembele hymne national. Mon frère. Ou bien na yoki Congolais et puis batandengo wana bazo finga Félix Tshisekedi. Bazo finga président de la République, le commandant de la force suprême. Mais na moni baza tout ça anormal ba Congolais. Batato tout ça benga mo ba savant. Batato tout monde baza mayele ba 3 fois docteur, ba 3 fois licencié. Bango bazo ko landa mo no azana loko moko te. Asasa ke na ye. Mais bozo finga muto boyebi ya Congolais. Tellement nous force on a monnaie qui pas papa wana. Ya on a monnaie moko eza divisé parce que otali Félix Kabila a mis batunda mbokoto. Jean-Pierre Bemba a mis ndambo koto. Président de la République a tikali yemo ko que président de Ogara et puis azo asime nyonso. Tala siko nombre ndambo ndambo boke wana ndeko nanga soki bolongoli mutema mabe. Bolongoli balongoli ba ego. Balongoli kozala ndenge ba egri wana ya mutema mabe. Est-ce que to sangani siko ensemble? Quelle force? Batato mikolo wana suba na FCC. Soki ba eko zonga na bon sens parce qu'ils ont déjà travaillé 18 ans ou 24 ans. Ba ça eloko te. Siko eloko ni ba molwa kwa accès à sika. Exacté. Donc faut ba zonga dans le bon sens. Ba eko pesa maboko et pas président de la République et puis les Congolais en général. Mboka liboso eza soni eza ridicule mutu moko za sona pouvoir ta komo tchabino na mulongo lokola Poutine mawa alors le gouvernement à venir nangansi bande ko balandi boza vraiment il faut boyeba yango très bien que na moi lelo gouvernement ya sika et osala composé de 65 membres dont 45 ministres et 20 vice-ministres. Ah bon? Ah oui. Mais mbongo ya Congo eko bimana ndenga désordre. Mbongo eko liama na ba ministre wana na ndenge ya désordre. Donc sikoyo ba poste eza réparti ndenge nini. FCC azana 30 ministres, na 12 vice-ministres. Ah bon? Cash aza seulement na 15 ministres, mais 15 ministres à Kano. Mais qu'est-ce que parce que na kati ya 45 wana o batika nango ba pêche ezali, ba chasse ezali, ba nini mais côté cash na ainsi aux alabna donc justice ezana, diplomatie ezana, donc tout ba poste o ils ont revenir na nini na président de la République et koza na 15 wana. Mais kasi on a zolo ba ata batikeli bango 60 ba ko sana ba ko lokote le o ya biso wana 15 wana yango ndi mtezo diriger ça lokola locomotive mutu ya train ba o to etikeli za ministère ya mike oyo ba et d'ailleurs bango bazali bango bazana nini ba osala nini bazana projet ba osala na 60 na bangona ben bazana projet oui le 5 chantier c'est là boli breko parce qu'il faut bacha ba projet en commun parce que moi ba luba kanda na bataba ndundu na mamba ko bazana 5 chantier c'est là idée yo solo ba 5 chantier na mboko ya biso oui cash il faut y a un projet na puisque baza en coalition siko cash projet FCC projet. Na yoki soni hein. Bon, bango sikoyo 5 chantiers, so siko to ya FC to cash ba ya siko na projet, il y a président de la République, donc projet social, donc, projet économique, projet. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que vous allez obligé ba to FCC basil c'est la bango banzela o etikala bandako etongama etikala na katikati donc voilà quoi c'est 5 chantiers 18 ans pour sila et s'il a gâté 24 ans siko lelo oyo biso de lobika ka 100 jours mais wana ils ont la carte de continuité à ma solo donc c'est-à-dire ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir. Donc, bango kutu 5 chantiers 18 ans et tikali attaque aussi la té. Libulu, sur Libulu, Pasi, Kokanga, Makamunyo sur Mabe.
ba ujana bana batanga kate scolarité tout ezaki ya mabe na 18 na bango mais biso 100 jours kaka totina no gouvernement en place té mais yozo mona be fêter yozo tanga be fêter sala mana mboka na biso té na 100 jours na biso wana pour bato azakolo au moins lelo bakangi mino komiko tout commission de maté ba bi bon banzele silité ba muso ba kimi na ba mbongo donc té biso tana ba na bango té bazo ministère na bango wana o ba lobi ata ba 100 biso ko ka 15 ministères régaliens to vandisi yango to ko mela bango malembe ba bando bango place na bango za na prison o so mono komi ministre ou vice ministre lelo le interpellé na justice o ko va na prison ba place négocier là nango ce sont des voleurs to yebi yo so mono bango atana milongo te tela mikolo aboy ba papa ba zoba ba limbisa ngai na âge na bango moi et puis on fait quoi au Congolais qu'on a des intellectuels on a des gens qui ont étudié le pays doit marcher avec les intellectuels pas les intellectuels pareil c'est la honte yango moni mutu boko zaki na France atanga ta bongisa France comme enani Bergovois premier ministre français atanga te mais il a fait l'histoire na France donc on a besoin d'attaquer la bombe donc soudeur na kin quoi mais tala makambasa na France est-ce que qui peut être comme Bergovois bato tout batana batanga mais tala makamba osala donc on a besoin de bango de soute yango na coup de chapeau na président Félix Tshisekedi Tshilombo coup de chapeau na gouvernement na ye papa to mela bango malem tout va partir bazo boya ne basoda ba bina ni yo mo basoda ba bina ni basoda na ebiso ke fait ces ana kana soda na teni aso bina boy ko longola teni et puis tout longa zo bina ni te babité abaza bina e bembezaki na kati ya ndako babezaki e bembezaki na ndako yango na baza bina ndeka ezalaka animation libanda basado bazo Congolais team koloni alingi miracle to Congolais to komona kaka te papa courant banda bavanda na kancha ça fait 30 ans courant ya la raté lelo bazongiseli bango courant de sengo na bango balakisi kan chachi ngana kasi na kasangulu papa kan chachi bilanga na bilanga et comme oloni ndura lelo na 10 semaines bolie mais lelo makambo esili courant ezongi mai ezongi et puis chose grave soda nyonso soko yene hôpital soigner yo sala ka facture na ministère de la défense match esili wana nano eza gratuité ya soins médicaux est-ce que tozo zela na kotangisa bana ofele na rentrée scolaire la touro cantine na bana papa makambiza danger donc ba parents ba kipeka uniforme mwana moi ça papa esili o etikali chinyo mwana ale otinde na nzela classe minerval tozana mbongo bazaza ko bana kala Congo tozana ba minéraux tozana ba or yango sko lingi bando sala musala parce que jusque là to toucher sikate to sengi Edouard rien asengi ede panan banda président de République azana na place asengi ede panan mais tout ce qui se fait là na Congo wana ça aide bon ce que tant ofungola mbongo na biso mbongo na ba robinet na biso ba bosi na biso tant to récupérer mbongo ya bad lo bibiso tozana bino tozana président oyende donc bénédiction à Congo et qu'on passe par et puis social babo ça n'a été que banzela doit ko sala biloko zoya ah bon puisque bato abi banzela est-ce que biso to lia banzela papa surtout de la sociale yo kanisi biso na France ne dozela po anini longo atiro 1 heure du temps train ko kende voiture ko kende osana ta ko longola biloko ko kena ngokula biloko uti ko ne ye ah nzela nde sala ka makamunyo surtout on commence d'abord par et puis osana ba sauter mouton mais qui ça sikoyo nzela wana ezo na et ko tenir yeba yutalaka j'ai moukié tozana cimenterie de Lukala eza ya biso silu ya biso ezoteka sima na biso partout parce que poto sela ko banzele comme problème zelo tozana ngona ya niveau pas besoin de la volonté c'est là musu na soli mouton basi basali ba schéma nango ozali ya ko sebe soli mouton kombole wala biloko asika congolais ba ngalinga ko s'adresser à mama congolais bo bandela français académie française musu za kuna dega ba mama bazolanda na fanda 30 ans na poto papa maman maintenant na yoka soli mouton comment on va baluba pa ba ndanga na ba Congo na ba congolais lelo ba sebela bandako sauti mouton au moins de zalaka oye par exemple na port de la port de Paris au moins la mission azole kana bango likolo ba mission aleki na se ba mission normal wala mission comme non mission la kin papa ezo salama biloko ko lieza déjà na nzela ba loso bandali kambo échanger les silater ego sila ba osala ngo ba bengani ba chinois bazoluka batu mususu ba meka ko silisa ngo parce que échanger la forme échanger les banda babato sala ngana za l'école mauvaise volonté alors biloko zo na nzela déjà ba cargo ya bateau ezo na biloko kolia papa au moins yo ko ndi ba Congo fitiri ba tekela biso loso à l'époque ba $30 ba $40 mais lelo on a ndenge makambo comme filtré boy makambo ba gueza soute saka loso ko makomena kisasa il paraît que si vous bandoleka et pas ya ba vendre rouanate elekina na kingandi ele abakisi prix elekina o habite directement sur son à l'état voilà
Mais l'État, même on a pays nous sommes à bongo, l'État est na biloko, sac à l'osso 10 $. Et tikali bongo, tikali l'État ba qui se libat. Et ça ka bongo. Nenge ba sala ka partout. Et comme tu tout que plus net na kiba, oyeka na carton boy, ba sepeli sur. Kaka jeto non ba sepeli sur. Ozo comprendre et zo comme bientôt parce qu'il faut toujours patience. Bande ko ba zo landanga, na yebi ke batumi ba ba obédience mususu ba parti mususu. Mais vivons la réalité, voir la réalité au monde que avec Félix Tshisekedi volontaire ko sala makamba bien na mboka ezali biloko tozo lobo. Ezo salama. Ezo salama nango. To pese kaka temps, to pese maboko ça va aller. Alors à titre indicatif si tokoza na 65 ministres si baro changer en côté on a 65 ministres et aux abongo ceux qui va changer mais si ko to moni que Ilunga Sylvestre aux a 65 ministres alors que Matata Mponyo azaki na 26 ministres à Pamba nani Sami Badibanga 67 ministres bon il y a bataille quand même record nani Bruno Chibala 59 mais au monité que vraiment 60 na moya lelo à l'état actuel des choses Nzala Banzela il faut salama biloko yakolia et zo ya ndingo tolo bana au monité que va engloutir un petit peu mbongo ya Congo non. Parce que côté mbongo etali bango te bango baza il y a ministre ça quand même $1000 te hein non mais comment soufu ba revoir yango ngala sepela François Hollande comme président il a liboso akataki salaire à président d'accord et déjà ba président akati bango salaire abi papa leki ebele c'est bon donc dengezana Zouango donc ils ont la responsabilité na yo. Voilà. Yom tozo tinda président. Il faut que ta salaire pas diminuer. Au moins même ba député wana. Puisque le baki a ba député na moni dirka ba a coiffé bango. Voilà. Ayoka qui m'a dit c'est que l'équipe belé. Comment se fait-il un député a gagné 14 à 7 000 enseignants to ba citoyen a gagné $50. Mais professeur à l'université a gagné $400. $400 mais mout avenir na ya mboka et ça et pas ya jeunesse. Et ça, qu'on enseigne, qu'on fait enseigner bana, éducation. Bah, tu vas éduquer bana pour venir à l'œil, bah, on $50. Mais député, oh, il y a un boussou, bah, le rôle à Daniel Saf, le rôle à Moukeba, on peut 7 000. C'est pas compatible. Papa, voilà, autant comme moi, Nani, Saf, Tazali Banda, on a mis les Azole, là, on les rabat l'os, Libanda, a commencé à parler par Félix Atala Kamala, il faut le pas faire l'autre, Eli. Mais le président, les a Félix, il a. Tebisaki bango beaucoup comprendre makabel comme préciser président Félix Fatala Likambo na la gasa ko président Eliatela Likambo bino bozo sakana pouvoir donc on comprendre donc ça il faut ba longola ba salaire ba tano 60 wana c'est bon batika bango ba ya kotonda wana bazo ka salaire ba chata ba dossier papa ba okanga bango ebele puis salaire ba chi bango ta $500 ba okima. Yo ka ba yeso ko salaire za $500 parce que bazo yana biki salaire na bango eza likolo ba diminuer yango ba pesa ba enseignant ba pesi ba soldat ba kengela kamboka ba pesi ba infirmier na domaine hospitalier pe ko ba dozo souffrir mingi ba pesi ba mbongo ba pesi na ba travaux publics eso na pona ko réhabiliter mboka na biso et si d'ailleurs ministre ou bien asa domestique asa musala ya na musala dirka baloba ki on très bien lobby oyo nyoso ko kota na gouvernement oyo ezali gouvernement ya ba esclave du peuple voilà. Donc esclave du peuple, c'est-à-dire que au retroussé le match, so ba bil zele bandi yozawana butu moy otala mo pesaki et tout ça eloni. C'est ça que ba to ba retenir ba message la voiture à malili, ba message ba zotina ken otala. En plus atindi beau frère na ya. J'ai moqué. Au moins impunité wana et aussi la pour azo kangamate. C'est pour cela azo s'adresser na président de la République. Oh eza diaspora vrai. Oh eza diaspora zolo bana kati erote eza diaspora oh ya balabala tete diaspora oh va na kati France place capitale ba institution ezali to zolo bana yo ke il faut o diminuer bateau salaire à liboso diminuer bango de vigilance na makambo na bango nyoso tout ba bazana bango netité ba okanga bango ba kopesa bango 60. Donc gouvernement il faut donc président Félix Tshisekedi le commandant suprême il faut banda ko serrer bateau a serrer ba ministre après ça 60 ministère mais la moyenne salaire à moukier et puis travail à la loupe au salité indépendant de la justice sali musala nango justice sali musala nango papa au moins makambo yo aussi là impunité za trop na Congo mutazinga za la ministre masala kana été avanda asa surtout mona kawa ba ministre donc que la misala place zo sala mazo ya zo mona acha le mais ministre n'écoute banda ba ya ko pese ka rapport ba ministre ba fainéant to wala sa bendi par na voilà tinda on a poto biso to lingi donc ba beau frère ba bana parler qui kenana otala na bon et comme ni rapport pas occupé na moté yango to lingi na gouvernement ya président Félix Tshisekedi Tshilombo Congo ya lelo o ya 21e siècle oyo apesa priorité na ye na
éducation bana na biso batanga bien biso bato bazo ki chance akotanga bien te yango to sali immigré et to comme ba immigration salami partout bon batikali batanga ba citoyen pesa bango ba moyen ba no futa citoyen ta ne fisque $1000 $1000 na un professeur citoyen école privée ba futa ne fisque $700 ba citoyen ba pesi bana mayele lobby to kozana besoin mboka la so na bato wana ba infirmier pareil ba bimisa ba ke ne ko sala ba cours libanda tout comme na ndenge to zala ki kala ba Afrique du Sud bazoya tous les pays africains tous en li soute il faut pesa ba moyen côté ya ba député na gouvernement ba diminuer mbongo il faut mbongo ekita. Alors les États-Unis donc les USA affirment leur appui à la promotion des droits de l'homme. Du 17 au 21 juin, monsieur Scott Besby, était en RDC pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Tout le monde se rappelait très bien que Nabandeko to solo là qui n'a aussi qu'à pour que président Félix Tshisekedi a kende qui konsenga concours y a américain de manière à ce que bas soutenir la lutte contre l'immigration, lutte contre la corruption. Et si kanini ya bimisa qui mon déboulonnage, ba américain balanda qui est parce que va tokuma oh aloba bilobe là ba koya na mangote. Mais bayaki mais il faut pas bande ko basa ndeni soki baye na aide na Congo il faut baye sabino que non batu boye baye pour na likamboye parce que ndemo abenga ebisika bio non ndeni ni président Tshisekedi a signé ba accord biso to éviter est-ce que ya Kabila baye ba kitango za signé ata ya Kabila te ya Mobutu baye baka et donc ba américain baza na Kinshasa ba pesi rapport na vendredi ba lobby. Donc, avec autorisation du président Tshisekedi, to bandi lutte contre la corruption. Est-ce que 60 ou 60 ministres, tu as 60 ministres? Parce que y a un ébissio, bah pesa bango ata ça. Parce que 60 ministres, bah banda misala mais bah 600 puisque mingi dans le bois. Bah diminuer salaire. Tant on va ça parce que l'ita corruption wana bando longola moko omona to pesi bato to zana bango besoin pour na mboka kena liboso parce que tout wana na ndenga mabete na yebi ke na kati na bango bande ko na bazali banani mais tala ndeko na bino makamba sala na Congo mona sala ne pelo ko mokote mais il était ministre il était ceci était cela alors le tout luka bato pe ba jeune bazana diaspora bande ko ngo batangi na diaspora bande ko ngo bazana ba capacité na mboka nyosu bazali tout son appel avec ça bazo ba place et ça la biso bien et ko tanga na liste ministre ngo ministre comme ba ke otanga ba liste la bango. Oui, bah, liste ministre, c'est-à-dire que Bobaza 65 membres, bah, ministres, vous avez 45, il y a FCC, bah, vous avez 15 il y a Cash, vous avez 8 vice-ministres, et puis bah, l'équipe comprendra 4 vice-premiers ministres, 7 ministres d'État, donc il ne restera plus que bah, ça, le gouvernement à Bango, et puis ça va combo l'air, vraiment va combo. Mais déjà, tu évites très bien que voilà, donc match est bien. Match est bien, bah, Yokani. Et si quelqu'un congolais, il y a partout à Fongola Mouté Manaé. Tu évites bien que tu as une divergence, mais tu as la plus intérêt commun à Congo. Parce que Bissot Suezaka à Congo, même Jean-Pierre Bemba, même Martin Fayulu, même tout le monde, il parle toujours au nom du Congo, au nom des Congolais. Parce que les Congolais, ils ont besoin de Congo et Bonga. Et Bonga, ceux qui te pensent, n'a pas un exemple, Jean-Pierre Bemba, oh, tu as besoin de Salamobulu. Oh, monsieur, vérité des îles. Bozana président de la République congolaise Aza Eli. Au moins dernier bokaboni 3 personnes. Aucun côté à toi soit retiré. Mboke divisé. Ce que nous surtout division les autres profiter nanan. Ce que yo congolais na besoin mboka ne bonga OK na Congo va na nengo zalaki. Ce que kosuka wapi. Moi je préfère tous aller ensemble, to créer union ensemble, moko ensemble, de tous ensemble, to pesa maboko na biso na président de la République pendant son mandat de 5 ans, ce qu'on renouveler 5 ans sous 10 ans, ça fera bien au lieu de tous se diviser parce que ça n'a profit à motouté. Tout ça n'a profit à bazana kin bazo kembaka bazo souffrir tout tinda ka bambongo mais tout comme le niveau tout tinda soute kala je me souviens bato ba ya poto pendant 30 ans 40 ans babibe batakisa bato tinda bata poto mbo mais les inverse et c'est tout inversé cours wana te bazo tanga la période wana mana poto mbongo bana otakisa ça lelo siko ndeko nga tala trentaine d'années où il est le cas. Est-ce que mon Congo continue de la tête de ça? La éviter règle sur une exception, mais je ne crois pas. Alors, je crois que les Korangansi, les Anakana, Bino diaspora, mais malheureusement que Bolam qui vous m'attend pour le boulot que non.
biso tozo kene na Kinshasa siko na moi lelo puisque il y a un deuxième groupe hein, il y a Ndeko Didier Maneno azali moko o yalanda biso na Suisse il y a le biso tozo kende vraiment na Kinshasa na si bo solo qui un petit peu en tout cas monsieur Didier Maneno en tout cas osana soutien na ngai mon frère bazo que nous ça la marche pour na président Félix Tshisekedi pour na ouverture ya makambo papa na salamate tala tous un exemple moi moké yo za sir penda tanga Mobutu Daniel Safakola la nenga la lenti na tongo pazawana baki tena aner lacrymogène na butu pum l'état de toko azadia na kata jeep et puis jeep na seba ba ngoni ni soki ba ngoni ni soki corbia soki salle de mort na sewana donc bazo glisser na kata sewana ezate ko ozala na té ozomona place yo ko kozala na aner mais aujourd'hui et puis chose grave à la mokile na tongo a procès minu abwakita made suna lo sonné za ba invalider 4 ba té bazo procès na obike na moni pena que président Félix Tshisekedi coup de chapeau il y a la démocratie dans notre pays maintenant notre pays Congo maintenant qu'il a pris les vrais noms de démocratie non sur 100% mais to comment qu'il y a la démocratie wana comment na makamba nengo tout le monde na poto oh député Sirika ko ça la grève de fait allez nik tout le monde calme maman musu mais il y a ça grève de fait na mona zo le ako kate papa babilo kwa mila kana le kamakasi donc yango ça la que fali akaka na ça la liona rouliate biloko amelageleki makasi ko kanzala te papa donc ozo comprendre donc eza biloko moto comme il y a na démocratie na mboka la biso moi nazo sepela nango déjà à partir de wana mais sauf que ba leader de biso ba leader na biso d'opinion pe ba leader na biso politique bazane na amalgame trop bazana le kuta trop bazana ba discours moko ya vérité te pour na ko s'appelle le congolais que bon to enterrer arche de guerre. C'est ça le discours. Mais tant que les diverses, ils ont profité de mon à mon côté. Alors, ils ont profité de mon côté pour vraiment tous à l'Issanga, tous à la Ini, pour un Congo meilleur, pour un Congo prospère, pour un Congo riche. Il faut vraiment tous sembler la paix ensemble. Lelo, Isaac Mkolo, le président Emoko a Senga na ba Congolais, ba sangana na stade de martyr na Kinshasa pour être ba tombo la combo ya Nzambe ayo kabiso mawa tous à la et boké de manière à ce que vraiment ils ont ça belé tout profiter na yango et profiter na ba payate na nsi au courant il y a culte d'action de grâce où ils ont un stade de matière na moi lelo d'un côté Bemba otiko kita de l'autre côté non événement Jean-Pierre Bemba ene ko va na ndako alembi poto papa ke va na et puis ba libérer ndako na simbalo na GB a ko va na ndako na ye et nous kaza ko luka yango na po Kabila linga ko tela ndako te Kabila lo bakso ko na ndako na oboma yo abangi asongi na ye mais Félix Tshisekedi va na ndako na yo différence abiso na bango eza yango wana Martin Fayulu avec ce qu'il y a à Zobanga, l'obalo n'engo ligné qui refait na ndaku pas au côté. Vous savez, ndaku ne y aller comme moi si na wana. Ndaku ça kunate, bakanga ya moto. Kabila mtakanga ya moto. Tshisekedi ya fungoli yango zonga na ndaku na yo. Jean-Pierre Bemba zonga na ndaku na yo. Yazo na chambre, kwa hotel. Mwisa ni mwisi zonga na ndaku na yo. Moïse Katumbi zonga. C'est ça la différence entre biso na batakabila. Nous c'est la liberté zala no calme. Na lobi ke banda Congo et banda sera Lumumba, Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Na ebité sur la mona président moko yé azosenga ba prier pour Namboka. Oh, c'est une force. Est-ce que verset n'est-il président de lui gasenga ba sambela pour naï? Conviction naï, c'est ça la révélation. Que non, il faut tout sambela pour Namboko. C'est un message fort pour nakoloba ke nanzambe to croire nanzambe y a un changement. Bato nyo souvent zolo ba wana ba politiciens soit lo ba chrétien. Tu veux que basi bateka amna bango ce sont des occultistes, ba un kankar, ba franc-maçon. Mais moto azo reconnaître seigneurie ya nzambe quelque part. C'est la nôtre. Comme Bible et lobby. Donc, ceux qui nous ont contre biso, pour biso, c'est ça pour biso. Alors, bito sambela. Bah, il faut reconnaître le Seigneur. Na minute, nasi, bah, quand on a stade na moi sinaï. Mais c'est déjà un bon départ. Alors, on a aussi un très bon départ pour la quinoa, un très bon départ aussi pour la Batou Oyo Bazofa en France, puisque tu as vu très bien que par la même occasion, l'église Christ, notre espérance, il y a pasteur Alpha Secours, il y a Alpha, il y a pasteur Alpha Nsimba, donc na Montargis. On peut pas, bon, ça qui moi makanisi pour ba yamba batu nakata ma yangani ba sambela pour mkonda mboka et donc Erotet TV nous a annoncé publiquement que vous allez invité par ce pasteur là puisque y a ça la musala malonga
non seulement pour l'église, mais surtout pour l'action. Ah bon? Action à Kabola Blora Kolia, aux à la musulman. Pasteur Alpha Simba. Alpha Simba. Voilà. Alpha Simba. Et ouais, total, là, on a marqué ce que ça va. Mais là, ça va. Yo, ce que c'est le déjà, ça va. C'est que c'est bon. Pour yo, ça, la maquilla, les papiers. Yo, ça, n'a pas affiché. Total, on a affiché, là, il y a pasteur Alpha Simba. Alpha Simba, total, on a affiché ce que ça mais, total, déjà, le coup, la invitation est trop ken. Voilà. Donc, ils ont montage à lobby. Vraiment, Landa Kabiso, donc, docteur Mbo, et ça, l'évangile en marche avec notre frère, le messager Galate 4:16 et soit avec nous deux, Nakatia Congo en marche, à lobby vraiment à l'andaka, ndenge to trasaka, et puis Azam Congo, Azam Moulubate, mais à Sepeli na action à moi na mboka, ya moi à bongi c'est vraiment. Et le rôle à ça bannir déjà tribalisme, tokei. Alors, bande au balandi tozo poussa na malembe mais sûrement na souka ya masolo na msomo lelo ndeko toyebi très bien que Léopard Topoli. En tout cas, au vu que les Cambo c'était mais non, mais ngai nazana lecture moko na osali Cambo. Ba me ngangate puisque le kusa. Ngangate toza na travail mukie sur le terrain, toza la sincère na ba congolais sur balanda ki Léopard. Président ayena mambo église, ba bengani banganga Topoli. Non. Toza tozali totolo ba entraîneur na biso. Ba joueur ba lekiye na mayele ya bali. Non, naza sportif nazo mam nazo loba. Ba sportif azo landangai. Et ça à un certain niveau, ceux qui ba joueur ba mati niveau, il faut à peine entraîneur ya haut niveau pour correspondre na ba niveau na bango. Non. Et si ça on a Lille et ça na Lille na division ni. Asa congolais to boité. Après ça qui biso chan, c'est normal mais pour l'instant, il faut pas luka mutu mususu. Pourquoi? Nathalie match ndeto betu to mato et puis biso to yaka na ba congolais to yaka na équipe na biso il y a Léopard poto polaté biso to yaka ne poto polaté to sala nil ou bien to gagner 1-0 to yaka poto polaté to yako sala bakwanga to benga ngo de ba yako kanga ok équipe ezalaka bongote et puis soko tali entraîneur na biso azaka na G moko yanga betaka na ba chan yanga betsa ok bongote nenge to poli déjà contre équipe to tika na 2 matchs na Égypte éléphant papa biyo toza na place into koleka na Égypte wana Zimbabwe papa ba joueur to bet ba congolais ba sekana moké oli ba joueur to beti na biso match tour balaki banani ba Ougandais ba joueur na bango so nde mokati na moni moko za mokati mbila ba miso oso mona ki bogara kuna papa joueur tala ba joueur castré c'est pour on accepter que ba esprit papa condition physique ba joueur ba joueur mo le ko mokati mbila moko na moni kuna lokola ba nganga kisa vita papa ba misu bazalo ko ba pêcheur ba pagare ba sala ba pêche wana yango mon biso so ba nyatika pa joueur asa kwei joueur ki Espagne donc kolia komela joueur mobimba joueur asa lokola musicien bazo sala ba selfie na piscine papa joueur lokola musicien tala makolo wa condition physique muke ba nyataka muke mamai te na yebisio toza na chance ya gagner ngala zolo batanga congolais oya mona wa musika toza na donc on doit to longwa na biso parce que tu hérité loko moko eza normal des équipes to tika nango nini Égypte na Zimbabwe toza na chance et puis ce que makapo rebi ke to longwa na biso na yebi ke to ne nazo mona la bato mibale eza passeport matabango eza escalier moko ya dur ce qui to ko surmonter bango nazo ndima nazo croire nango te mais so to surmonter bango nzamba za lokumu mais ce qui to surmonter te il faut ba longola nano entraîneur ba longoli Constant Omari papa banda batu babota bana bazana ba 18 ans c'est monsieur là azana fait kofa mais qu'est-ce qu'il fait là-bas Chabani non dalinga postuler place wana balingité mais pourquoi kofa nesika moko tinga niveau mais non asimi monama non équipe ezaka monama équipe ezaka na travail et longwe pas Constant Omari bakabulo mwana kabulo pa fuba longwa pe na RTNC wana fatigué papa mais non musala na Congo passion ezalaka te pa de mutu fa kufa ka lokolo akene kozoma la lokolo avec kengo ndio normal ba ko akufi te do abebi na alika kufa na pouvoir. Oui, comme papa, on va faire un podium, on va alors, Bande Obalandi, merci beaucoup, Maître Chouramboma. Mais les Camboto, qui l'a fait passer avant vraiment toute l'émission à Visso. Bana, mais finalement, Bana Baya ou bien Baya. Tolo batwalanda ki biso bien, tolo ba ki boy. Na ba misère, na ba pas signé sur na Congo. Soki mama à cause zala na idée wana akende ko so bana nengwana eza faux idée mais makambo na bisaki ye nana kina otana kata mutu mama soki ayeba que non akezo bana et puis bana obayete monso a confirmer que bana bakutiki et puis eza sous bana te parce que alobi azu bata victime
il y a génocide. Les bana agir. Alors génocide déjà en 1994. Bon. Les bana 1994 donc banana bota bakola babimé par papa donc pour la batouana il y a un congolais baza sous bana traumatisé. Non oui, ça rabino. Na yebisi 18 ans de traumatisme. Pour la bango. Tu veux que ça soit analyse oh. Mais moi baza sous bana mikete. Donc baza maman bibi basi bota na bango. Donc ce que ezala ki idée ya bongo atikango. Mais le ko les a bongo te zaki intox parce que ce que zaki bongo maman na fala lo bagé non. Mais le ko to moni silence c'est que zaki bongo te. Certes, batu ba amplifier qui yango. Alors mais les choses de chaque conditionnel. Heureusement que tozana. To check en conditionnel. Heureusement que tozana. Donc la qui c'est que mo kilike na passion tozana ngo to bakisa lisusu. En conditionnel. Exact. Alors bande ko balandi to suki vraiment. To bossa ndendo la biso boxer na biso oyo petit na biso Ilunga Makabu. Ah Ilunga Makabu na mona ke na opesa W ba congolais ba sportif baza de partout, ça c'est un exemple à suivre. Ces garçons ils parlent pas. C'est un garçon, il y a pas à Moulouba, il y a un février qui a facilité, tu n'es pas à boxer. Tout le monde a été, mais il est boxeur. Propre. Il a mérité. Papa, bon, bah, il y a un musicien, soit il y a un trophée qui t'a mouké, à qui peut sa président de la République. Moi, trophée mouké, à qui peut sa président de la République. Le président Batabeta n'est guitare. Vraiment, les lopes aussi. Et puis, il y a biso pe asa mundi. Boxeur, les sous. Na yebisa ki bino ka yebima ma boxe, na yebisa bino ka sala boxe na Bruxelles, au moni prévané. Donc, na CP na ninga Ayambi Makabu, na CP mingi na ba sportif eza. Ala Ayambi Matuidi les sous. Tala Matuidi. Bon, Matuidi asa la nationalité n'a rien à voir avec l'origine. À cause de la française, mais donc, naïbi c'est que tu as dit traumatisé. Tout le monde a déjà, on comprend. Tu se comprends déjà. Non, tu se comprends déjà. Tu se comprends déjà, tu vas comprendre. Alors, bande de Kobalandi, on est très dans suspense, donc tu as commis vraiment Balassima, beau partager, beau s'abonner massivement à Erotech TV, ma solo ya solo. Oyo vous cause à l'offrande vraiment na papa na maman na kata salon, bozo landa ngope, ma finge za la raté, bilobalo ba za la raté, tolobaka ka o etali mboka tout simplement. Ndeko, un mot de la fin. En tout cas, on a pas si mbote mingi na batunyo sous balandinga de partout. Maman Nicole na Morgan, molonga na papa Bosco. Mbote mingi na biki bolanda biso maman Nicole. En tout cas, mbote na yo mingi. Na pesi mbote mingi na pasteur Philippe Batombo. Pasteur Philippe Batombo, il y a commis le serpent de Moïse. Yé azana liste ya pasteur Philippe. Ya za bato nzambe bato mabolonga za no propre. Et pour yo za analyste na fichier te azate. Philippe na yebisio. Fichier S. Azate fichier S. Ah honorable. Na fichier S Philippe Batombo azate. En tout cas mbote mingi na ye, mbote mingi na maman de 5, Carmel et Carmelia, Christy Vimboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisia na Paris et puis Blessing. Merci mingi na ba sportif nyonso mami obaoto petit na ngai. Place aux Ali, merci mingi Miss Maria, merci mingi na ba sportif de partout bolandingai. Maman na Lemas petit nangai Cornélie Mundeba mbote belé toujours ndenge zalaka kaka, merci mingi na petit nanga Nadège Fernanda, merci mingi na Chiki mutete la solo, merci mingi na babone nyonso ba kolanda biso, mais toza une invitation au tozanga te ya pasteur Alpha Simba église. Bon, alors, toko arrangeant, puisqu'il fallait tout à disponibilité à Mututu. Donc, église Christ, voilà. Il y a une affiche S à Zabi, total déjà. Quand on a mis tout le monde répond total à Gisamba. Donc, alors, bande ko balandi to ko vraiment na suka ya masolo na biso na moi lelo ezaki sengo pona ba ke bolanda ka biso bolaika ka bo partageaka bo sabonaka pour la bino watu boti ko découvrir biso pour la première fois et vraiment on vous porte au plus profond de notre cœur. En tout cas Nzambe a chalibo kona oyo bobandi misala ezala ba projet ezala nyonso ekende liboso lo kwa la RDC. Et le makasi. Donc on a principé mbote na bof na ngai Placide le caillou noir l'américain. Donc il y a zali bongo na state donc azali moko ya oyo balanda biso vraiment na bokebi. Merci et à très bientôt sur Erotech TV. Bye bye. Bye.